Nalinga mala tuna question moko oyo même bato baza libanda se décourager makasi peut-être pour nous soutenir famille à maman et puis organisation na bino eza par rapport à guerre entre Papa Masumu na Chaka Congo. Bon lokola ke toko moko ma vraiment na suka ya makambo nali pena bo expliquer biso guerre ngo ezaki ya nini ezaki problème nini ezaki bino famille bochaki bango na confusion to ezaki entre bango mibale to ndengeni puis situation ngo ekomi na niveau nini awa le 26 tozo bimisa déjà corps. Voilà, merci beaucoup. Chaka Congo a signé son contrat pour 30%. En tout cas, on a évité le contrat va signer inconscient ou bien en cas de conscience. Pour que la famille mobile de Zaboué, il est très basé. Nous avons deux sortes de contrats. Il y a le contrat verbal et le contrat par écrit. Mais la nuance, il y a un contrat de Chaka Congo, on a droit de signer ce qui est musala na ye amesana kosala na contrat na éviter na batuni ko kosala na contrat parce que biso eza matanga ya mame waso eza matanga ya n'importe qui te soka ke na kosala ba contrat na mbongo so ekota na matanga peut 30% là je ne sais pas mais pas la biso a signé tout mon contrat te bo to na sa probité er tombe dans na katola mo biso nyonso er butu la la ka to la biso tout. Donc, chaque Congo a droit à signer mon contrat pour 30%. Mais à titre de ça, on va mon côté, c'est ça. Maman a une limite, a une frontière, toko poda nani, poto boya nani. Et bien maman a un accès ouvert à tout le monde. Tous na mutako ponate, tous na mutako boyate. O amoni que maman zalaki maman za icône à se sentir touché par sa conscience. Il sera le bienvenu. Si on moni que ignorer maman, tu n'es pas touché donc tu es inconscient. Yo moko tu es libre mais to poni mutu te to ça l'appelle na batunyos parce que maman zalaki ya mutunyos bo sika nyonso tu makambo batu bazalaka makambo ezangaka te même basanye ningana ke suka ka wana eza makambo moni ba artiste ba akoki kozala na 70 ans 80 ans lokola mame waso atiki biso mais comportement ezalaka lokola mwana parce que tout simplement baza ba artiste wana ezali ba artiste ba comédie nini bomé lien de grave au Ezawana jusque là programme ya mama waso eza 565 très bien. Oui, lelo tozo mona famille bazo remercier gouvernement la ndenge à soutenir bango na pendant moment oyo mama waso a confié. Mais mama waso yimo tant wazaki envie to bando la ndaye na émission alobaki na tamulai oyo a servi mboka na biso gouvernement etikali ko sunga ete alobaki que ako préféré kutu soki a kufi gouvernement ata et soutenir yete parce que ba soutenir yé kutu te même pas visite tant azaki na bomoi bana na ye ba kokunda ye même bana ya ba musicien oyo ya mboka na biso na ba artiste ba kokunda ye mais lelo comme on a famille ozo féliciter gouvernement ça dit à quoi
pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, to na Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse bakoya kotombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo bakoya kotombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Voilà, mesdames et messieurs, et merci d'avoir choisi votre Elenga Congo, donc votre chaîne. Merci à tout le monde. Obalinga Rabiso, Obalinga Mathieu Bonché, merci dans ma message parce que Lélo Mathieu Bonché, je suis en vie grâce à ma prière Nabino, donc Moussale Bandi, après Bakouloun, après Marambébélé, donc Moni Band, donc tout ça, Moussala. Merci à Tracy Mbelenga Pro, merci aussi à Glody Diasuka, au Tikagi Mathieu Bonché et merci à tout le monde, Balinga Mathieu Bonché. Je suis là de retour et là je suis chez Mama et Oasso, donc Oyo Akufaki asali motan ebele la morgue, donc lelo tozoe ba vraie vérité, il y a organisation, il y a makambo ebele, il y a ba comédien na organisation, il y a JP Masamba ba bengi biso toyeba eloko nini ekoleka, mais c'est l'obé information toyeba Chaka Congo nde aza organisateur eza papa Masumuté, donc ba pesi kilo wana bientôt là tozozi la pe Chaka Congo toromona ye toromona batutu torosolana bango pito yeba date précise ya corps ekobimaka parce que oumeli déjà. Merci na bana poto ba pesa biso confiance. Merci à Nicolas Mokonzi, caméraman star Toro Salara Moussala, déjà ça et 5000 abonnés, Tozo Kende Kaka. Et na profité na pesa merci na bana ya KV tout ba ya Bibiso awa et zo sala vraiment bien. Tozo kota de na kati Nicolas Mokonzi, Toyoka ba comédien ba koloba nini ba sala nini. Merci à tout le monde. On est en direct toujours avec Elenga Congo, Binomo Boa, Toana Batebele et ba maman Zizape Baza awa, donc ba actrice na biso ba sepelisa biso pendant temps ebele tout ça na bango. Et maman Ziza boni malamu na ngolo nzambe awa ezana avant réunion santé boni ya maman nyonso santé ezaka nde nzambe azopesa pema apesi kimia toujours au rythme du pays, toujours au rythme du pays. Maman Waso le la kufi et ça qui yo boni tango ka kufaki Maman Waso kufi na ba 21h ngana longo e clinique universitaire na ba 20h30 fali na zonga pona la na bana na koma ka tana ndakute na moni appel babenga kino bazolela. J'ai vite compris que maman akufaki na salle fort na komi na ndaku na intéressé voisin nga pesanga mona mokala na bana et puis na rejoindre bandeko a na befale et zala qui passe. Mais dans tout ça on a compris ce Dieu qui donne, ce Dieu qui a repris, à lui soit l'honneur, la gloire et la puissance. Voilà, merci beaucoup. Mais par rapport à Matanga, la monde désordre des acquis trop, côté Chaka Congo, côté papa Masumu, côté Batebele, binomo besoin décision ni lelo. Bon, na Matanga maman désordre salamité hein. Maman za mutu munene. Ngala ko benga ngo eza ba rimer. Matanga maman du début à la fin eza na organisation moko bien établie, preuve en est que tout marche à merveille. En tout cas na banda na bandi Matanga, tile na moni ata désordre mon côté. Wana eza ba les ondus. Tout va bien. Tout va bien sur Boponi Nabino parce que toka ki moi ba guerre entre Chaka Congo on a papa Masumu on a habité Bino Moro Boponi nani lelo.
biso to pona nani mama aza mutu ya batu nyonso mama aza na limite te aza na frontière te tokopona nani mpo toboya nani ebemba mama eza na accès ouvert à tout le monde toza na mutu akopona te toza na mutu akoboya te oyo amoni ke mama azalaki mama aza icône à se sentir touché par sa conscience il sera le bienvenu soki omoni koignorer mama tu n'es pas touché donc tu es inconscient. Yo moko tu es libre mais toponi mutu te ça l'appelle na batu nyos parce que maman azalaki ya mutu nyos. Voilà, merci beaucoup mais organisation na bino ba comédien na mboka oyo yoza actrice munene ya mboka ozomona ondenge nini est-ce que après ba mawa ebele est-ce que bosolinga la kana bolingwa solo to ezala na ngana munoko. Bon pona koloba soki to lingaka na bolinga solo to ezala kana munoko ezaka na monde art ezaka na comédie te. Kolingana solo to na monoko ezaka na oka na toute société même na ba entreprise même na ba muziki donc ezaka ka motema mutu nde reprochaka mutu nazo kosa te puis ezaka na art comme je l'ai dit donc kolingana ya solo to assemblage ezaka na partout mais pour na biso ba artiste ngala mona ngo ezaka ngo de nouveauté parce que nous sommes humains comme toute autre créature. Il y a certains balingara na bolingo solo. Ils appellent ba misusu pe balingara na mbebo. Donc c'est la loi de la nature. Inutile ya rolandela yango. Merci beaucoup. OK, merci. Ouais, bien. Oni organisation to kanisa. Toujours au moins to quand tout ça potole la maman na biso et waso et kwayolo. Malgré tout peut na odagi agressé. Mais nzamba salu ngolo bazo ka téléphone mais aux en envie quoi. Bon de bon yote. Voilà, merci beaucoup. Mais Lelo vraiment bien biso nini avant to kotana na réunion. Non, l'autre est juste Junior Mouloa na comité ba osala moi conférence de presse pour seulement mettre les maman waso. Dernièrement mo inanga ina yo toza po te bandeni ni réunion koleka ndeni tosala obsèque ya maman et waso. Aki bokoti Chaka Kongo na makambo numéro 1 au lieu que des papa Masumu. Bon, na habité so ba numéro 1 ba bazolo ba kian to koto na ba lola, moi je pense pas. Donc le gros ezana ba formalité qui ba bazo sala poto la maman na biso na honneur na ye parce que tout le monde la poste on tous on peut dans l'eau les amis. Le gros ezana on a c'est moi oh ça sert à arrêter où la poste. Donc c'est un peu ça. Donc ça sert à arrêter où la poste na c'est à moi oh. Où est essentiel to kunda maman na honneur na pe na dignité na européen na kimia ça sert à rien. To la X ndaza kingani X za kingani ça sert à rien. Biso to ba to pamba to la maman. Merci beaucoup. Merci. Il a payé boni. Ah bien ça va Angola Nzambe. Mambezo qui est boni. Ah Angola Nzambe ezokinde très bien, très bien. Et programme fixe fena bozui pour la journée. Un programme fixe c'est pour le mardi le 26 mars. Ndé sorti accord le 27 ndé enterrement. Organisation est boni parce que tout cas moi ba désordre to papa Masumu Chaka Kongo bon to éviter ya on to ba bosuki ndengeni. Bon organisation OK nango bien. Chaka Kongo a un problème T, papa Masumu pas un problème T. En fait, les années yo yebinde to koma le na Kinshasa, ba plateforme koma biso pe moi mingi. Toza na NTPC, toza na Pakosiko, toza pe na ONG na biso to kanisa. Bon, mame waso aza moko na kati ya to kanisa pas président JP Masamba. Ndenge dans ba plateforme yo yebika ka soki mutu na bino akufi. Donc bino des plateformes na bino beaucoup zo makamna so na maboko parce que za membre na bino. Donc yango na moni organisation et simba mina chef événement isa papa JP Masamba donc toujours voulu na biso bien parce que maman so za moko na kati ya to kanisa. Ça je bana ba comédien nyonso bazoye ba makambo te et puis ba onyoso ba ebike ma désordre des alaki. Bon message ça vraiment te maintenant on ngaka conseiller ba comédien. Moni so likamso so ebimi boye faut que luka koyebaka à la source likambo ebimi boye e banindenge ne komi ndenge nini peto luka kate ko mikoti likambo o soki ozate moni makama ebele soki ozate o mikoti si et affecta kama be makasi saka ba désordre makasi to luka to eba beaucoup plus likambo yo e komi boye pona nini ebimeli pe wapi on kana saka ba comédien so azana conscience azana mémoire ayeba ke mama Iwaso aza première artiste comédienne. Yende mutabandi musala au liboso. Donc il faut kozala naye respect belé et tant que mowei poto lela yena kimia. O conscience ne akoyeba misala mame waso ezale sengo er lela na biso. O pe conscience ne e reprocher na le côté mutamtaza libre et osala o motema ne lingi, c'est ça. Merci beaucoup. OK, merci. Amona Kalafort. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est comment pour notre programme et comment est-ce qu'on a niveau?
Merci beaucoup. Programme ezali ezotambwisama na gouvernement oyo bango jusque là bango bazana programme ya obstacle ya mama Iwaso ezali na ba coordonnateur baza kolandela ngo Chaka Congo JP Masamba pe Anolo Sanzo ezali bongo na famille pe ezana kati ya nani wana makambo esa koleka malamu ebembezo bima bongo le 26 ekokundama le 27 ekozana stade de martyr. Pour l'organisation togai moi ba désordre trop Chaka Congo papa Masumu bon bosuki ndengeni bo sika nyonso tu makambo batu bazalaka makambo ezangaka te même basanye ningana kesuka ka wana eza makambo moni ba artiste ba akoki kozala na 70 ans 80 ans lokola mame Iwaso atiki biso mais comportement ne ezalaka lokola mwana parce que tout simplement baza ba artiste wana ezali ba artiste ba comédie nini bome lien de grave eza wana jusque là programme ya mama Iwaso eza 565 très bien nga moko bomoni naza au full moulin Ernest na kitabo nazonga bo ministère na mona bo donc jusque là tellement bien eza bien bato belebe balinga ba peut-être yoza mwana liboso mwana suka tonde nazali fille cadette mwana suka mama Iwaso bandeko belé ba otala yo message no yebisa bango ba ope ba soutenir bino moralement et misupe physiquement message no yebisa bango. Bon merci beaucoup na question wana na s'adresser pour na repesa merci na ngai na directeur Ernest Kabila ezali DG ya RTNC na pesi merci mingi na ministre ya culture mama Esther Madi Astrid Madia na pesi mokonzi ya mboka na biso mbote mingi kolimbisa pona tangena ni mokonza mboko azali kolo mingi mbote mingi pe merci mingi na bandeko nyonso tu tosengi na bango balela pe bakunda mama Iwaso na bosani koko dia nzombo te esika azali topesi mbote mingi pe merci na lisungi na ye ekomaki bel et bien na maboko ya généreuse merci beaucoup na bandeko nyonso pe ba oyo bazali na besoin ya kobenga babenga na 089 donc 089 0322 606 plus 243 89 0322 606 na sengi na batunyo surtout bazana Europe ba bazana Luanda na Amérique bisika nyo surtout contribution na bino oya kufa azali artiste o abandaki musala kokunda manaye kolela manaye ezo senga dune ezala dune ya ba valeur na ye kaka bino bandeko na ye ba congolais batu bokola kisayango na contribution na bino soki botindi contribution na bino na numéro na ekokoma le bienvenu puis ça musala merci mingi na baninga nyonso tu ya théâtre na ba groupe nyonso tu ozali ebembe bapekisaka mutu te oyo azali mama na bino azali yaya na bino boya le 26 tokuta na bongo na morgue ya cinquantenaire pona ko bimisa nzoto ya moi ya sakufi etikalinga na yo merci mwana mama Iwaso ya liboso komona ni mama ona mama Jeanne comment nanga Jeanne message no lo bana bande wonyo so bazo soutenir bino ko banda mama kufa kitilelo bon message nazo lo bana bande ko nyonso tout ko bana mama kufa ki nazo pesa kaka merci na ba organisateur eza na niveau nyonso tout ya gouvernement nini ndenge ba seré biso ke ba kunda mama malamu ya ngwana nazo pesa kaka message nazo pesa bango kaka merci pe na senga bon moko ezala tina suka po nazomona awa ndenge baza koyebele basali pe baza pe basali ba commission mutu na mutu bakaboli yo po charger aboye na moni eza kokene malamu ya wana ningi tina suka toko matina suka ezala malamu boyoka ne bon moko ezala eloko na sengi yango wana yoza mwana liboso est-ce que tant mama beli omona epena batu bando yo soutenir pendant malade po ekomaka mutso akufinde omoni boye bele ba organisation tango ya malade est-ce que omona pe moi ba soutien yaki na mona ki te po mutavanda ke hôpital ko bana bonde ko tik université ba malade nyo surtout ezala ikaka ngai tina bonde ko tina université na mona ki te kaka na liwa to komi ko mona tolembi kuto baza ko ya ba journaliste komi ya ko benda na ko wela na tozo comprendre mais to senga kimia ba yokana bomoko ezala bakunde malamu comme isengenge sengeli bino sko bozana papa Chaka Congo to bozana papa Masumu tozana papa Chaka Congo ezala Masumu to boyi mutu moko te bango nyonso to bakoya to koyamba bango tozana papa Chaka Congo Masumu pe to koboya eto nyonso koya to koboya ete bisapi moko sukola ka ilongi te mais baya kaka to sala to kosangana ka to koboya mutu moko te mama bota bino combien abota biso 6 basi mais to tikala 3
totikala 3 toaka 3 filles totikala 3 na bakoko na bakokololo. Merci beaucoup. Message à Souka pour la bande de nyonso yo bazolela na. Bon, message à Souka pour la bande de baza kolela na lobi boye baya tolele longo na mama bolingo bobo to ezala kimi ezala to benda te problème ezala te to kunda ye azala ki muto alingaki azaki na bolingo to lingi nyoso ele kamalamu et puis to sengi na bakonzi en tout cas avant 2 jours faut to mona parce que ti le dans to mona eloko moko to ba pesi mongo bona to mona eloko mais to zana konya parce que le 26 déjà ba omisa corps ba kunda le 27. Merci beaucoup. OK. Vous le savez bien qu'il y a tant de problèmes qui se passent par rapport à la loi qui peut observer qu'il y a maman Catherine et Wasso. C'est aussi en collaboration avec la famille, nous sommes décidés de l'homme sous Tozana Moïsa, moins complications entre famille, la plateforme et artistes et comédiens entre Bangou, Bazo, Potana, entre Bangou et Bangou. Il y a un tourbaï qui est tout ma famille. To poser bango ba question nyonso possible au esengeli pour bango ne baza mieux placé pour na ko répondre biso presse et aussi à faire il y a 30% moezo lo ba ma c. Donc quant à moi ngana soulever ka 3 points wana pour torolobela. Je crois que la balle sera dans votre camp d'ici peu d'ici là. Na éviter ce to ko sengana bandeko ya famille va se présenter pour te yebake tant aux autres na question va s'adresser na mutu boye to bandi kuna na suka on se présenter ba yeba o sukoza nani ba ko na mama Jeanne la mwana nani boso comment na ba Jeanne mama Jeanne mwana mame waso ya liboso suivi de la paix à dogo mwana mame waso va Maman Aziza, artiste et comédienne. Donc, elle a représenté par artiste et Nyonso Générose, Mwana Tsuka Mame Wasso. JP Massamba, Fondation Tokanisa. JP Massamba, Fondation Tokanisa, a représenté comité d'organisation. Tout le monde est absence remarquable à Chaka Congo. Tout le monde est absence remarquable à Paco Siko à Nosanjo. Tout le monde peut absence remarquable, il a chargé la communication au Eza Niclette Lelo. Elle venait de m'appeler, elle s'est dit que Azan antenne Abazoya Boina caméraman. Donc nous sommes dans l'obligation de surtout dans la conférence de presse. Et moi c'est Junior Moyoabo. On a offert partie d'un comité il y a communication au Niclette Lelo Azo chapeauté. C'est un peu ça. La balle est dans votre camp. Si tu as une question à poser, Tombolika Moussapito Ponayo, aussi présenter et puis tout est organe topé agence de presse Nayo. La balle est dans votre camp. Tikambanga, Nazali pour le compte il y a Echikas TV. Nous avons quelques petites questions. Sinon, tout le monde sait que Maman Ewaso c'est une première actrice que la RDC a connue. Tout le monde côté part, tout apport. Il y a le gouvernement congolais dans Matanga. On a beau éclaircir le biseau pour qu'est-ce que le gouvernement a fait et quelles sont les difficultés que jusque-là aux familles pour encourir pour organiser ça semaine ou déjà. La deuxième question est que nous devons comprendre que c'est comme si il y a un quoi. Le président JP Massamba a représenté Fondation Tokanisa. Et puis dans la réunion précédente, il y a une attribution. Donc, il a chargé de sortir. Mais pourquoi tu as remarqué l'absence de mon côté pour évoquer il y a Anosanjo pour le compte de Pakosiko, tu as remarqué l'absence il y a Chaka Congo, tu as remarqué l'absence il y a organe il y a ANTPC tu as limité est-ce que la structure ils régir monde il y a cinéma congolais ou les comédiens congolais allais dire est-ce que nous sommes ezali awa to il y a un problème que vous devrez les dénoncer bien avant pour que nous soyons les restes des questions que vous posez. Merci. La deuxième question que le président Moutaza placé. Au tout apport il y a gouvernement par rapport à l'obsèque
il y a artiste et comédienne Mama Ewaso jusque là ezali nini parce que nani semaine ya suka yango tokoni. Merci la question là. Apport ya gouvernement ezalaki eloko ya liboso ya kolongola nzoto ya mowei akufaki bongo na clinique universitaire yebe na komba campus kolongola ye mpe kotia yango na morgue ya cinquantenaire ezalaki bravo gouvernement donc bareconnaîtraki à partir ya geste wana ke RDC ekufeli artiste apport ya mibale gouvernement asukaki wana te par Diaz ya ministre ya culture apesaki Mama Ewaso bandimaki stade de martyr pona kolela artiste Ewaso Catalina. Donc soka kolela mana stade de martyr ezali pona gouvernement. Pe ya misatu gouvernement asalaki arrêté ministériel oyo ezalaki ezali 0 numéro 18 oyo ezalaki signé le 11 mars 2019 na bongo ministre ya culture Mama Astrid Madia Tumba. Na kaka article 1 balobi il est créé une commission chargée d'organiser les deuils de Mama Ewaso Catherine, artiste comédienne. Oyo gouvernement sali yango wana. Donc artiste oyo elakisi kaka commission moko ndenge tovandi oyo ezali déjà créé à partir ya le 19 oyo mokonzi signé qui date oyo commission wana ezali créé na niveau ya gouvernement tina nango ezali bazali chargé kaka pona organisation ya deuil ya Mama Ewaso Catherine apport ya gouvernement ya merci oyo etali ba association et pourquoi moni ba absence ba niveau susu il faut que le département là-bas. Je crois que les commissions sont roses à la raté, ming bazana démarche administrative, net des commissions pakosiko, asa ba côté muso akendaki pour la kota la suite ya document. Il y a un moment nganya zo représenter bango awa. Au Italie, la plateforme Sunobi NTPC, tout le monde a invité. De exclure mutumo. Je crois que vraiment tangi article artiste. Artiste. Je crois que NTPC, abréviation de l'association, et Kambaka d'artiste. Si je me dis que nous avons la 4. Mais quand c'est peut-être très bas, parce que ça, tout le monde n'a pas de porte. Pour la question, ce monsieur Safari Nzinga, la Chic Monde TV, question dans les abouis. Na CCCC Tezolo Bamaki, chaque Congo, à Zawana Pona, pour signer ces bino familles, Mukanda Moko, que ceux qui Mongo et Bimi na gouvernement, bino famille, Bobo Pesaye 30%. Alors, tu éviter ceux qui sont Bongo, tous ceux qui bakoseli chaka Congo mamakamou tellement bino mo famille bozawana bopesa biso eya. Voilà, merci beaucoup. Moi c'est Mathieu Boncher, RTVS 1 et puis Elenga Congo sur net. Nelinga mala tuna question moko oyo même bateau bazali banda ba se décourager makasi peut-être pour nous soutenir famille à maman et puis organisation na bino eza par rapport à guerre entre Papa Masumu na Chaka Congo. Bon, lokola ke tokomoko ma vraiment na suka ya makambu. Nali pena bo expliquer biso guerre ango ezaki ya nini, ezaki problème nini. Ezaki bino famille de bochaki bango na confusion, to ezaki entre bango mibale to ndengini puis situation ango ekomi na niveau nini. Awa le 26 tozo bimbisa déjà corps. Voilà, merci beaucoup. Chaka Congo a signé son contrat pour 30%. En tout cas, on a évité le contrat on va signer inconscient ou bien en cas de conscience. Pour les familles mobilisées de Zaboué, il est très basé. Nous avons deux sortes de contrats. Il y a le contrat verbal et le contrat par écrit.
mais na nyonso wana ya na contrat moko te Chaka Congo ana droit ko signer biso soki eza musala na ye amesana ko sala na contrat na ebité na bato nyo ko sala bango na contrat parce que biso eza matanga ya mame waso eza matanga ya n'importe qui te soka kenda ko signer ba contrat na mbongo nyonso ekota na matanga peut 30% là je ne sais pas mais pas na biso a signé mutu moko contrat te bo to ape na sa comité tongo etanaka tolamuka biso nyonso butu elalaka biso tout donc Chaka Congo aza na droit ya kosinese mutu moko contrat te mpona 30% mpe atikali kosala ngo mpa mutu moko te c'est ça. Deuxième question nako répondre Mathieu à propos ya mes attentes oyo alobi na absence ya président Masumu. Quant à nous toza na problème on a président Masumu te yango na yebisaki Chaka Congo mokolo wana ntango Chaka Congo afandi alobi o te faut tokende kobondela président Masumu ngabi non tobondela président Masumu par rapport ya eloko te naza sur biso tozana Kinshasa toyebi lelo na RDC bacomédien bakoma bato na baplateforme na bango mama ye wasoti ndenge akufi boye azalaki na tokanisa pas président JP Masamba na ndimi te lelo mutu moko a NTPC plutôt soki akufi Masumu a permettre JP Masamba à organiser bon sec ou en ndimi yango te Masumu ye moko akotelema par rapport ya mutu a NTPC aza mutu na ye et lelo so tozomona président JP Masamba azotelema mame waso aza artiste oyo azalaki na kati ya tokanisa yango beaucoup plus tolingaki tozala ensemble na président Masamba et yango te et empêché président Masumu azala présent na kati ya oesika problème ya président Masumu eza nini biso toyebi na biso te entre bango na Chaka Congo soki bapotanaka déjà kala en tout cas biso toyebi na so makambo wana te problème ezalaki kaka ntango mame waso akufaki Chaka Congo azalaki moto ya liboso kobenga koyeba programme tosali ndenge nini wana na ntongo ya le 28 mame waso akufai mercredi le 27 jeudi le 28 Chaka Congo abengi de la programme eza ndenge nini ngabi non to se décider tozoke kolongola corps na clinique universitaire tozoya nango na cinquantenaire Chaka Congo ayiboki na otebozela nga tuni ngai bokolongola ngo na moyenne ngabi non toza na voiture oyo tokolongola corps Chaka Congo aye sur place aisanga de la paix non mame waso aza artiste monene jamais tokolongola corps na voiture toya nango na cinquantenaire bino bo précipité bo kenengai na ki ekomona 2G ya RTNC il faut appeler ce monto de parce que mame waza agent ya RTNC et voilà ya ko sala ke biso to précipité to kesa ba démarche les agats ba ko zo komba mo apesi binoté faut beaucoup na bureau beaucoup ta ba fartir tout et tout et après Chaka Congo aye ko rejoindre biso na no sanjo na Niclette lelo nazolo balokola mo Kristo ngapi na natiri na ngaso lito beba lote na lokuta so pas na rimaika ozo lokuta na ozo plus que Satan donc mto lokuta na ndoki mambo na Satan ndoki kana fana mto lokuta toke Chaka Congo baye na Niclette na no sanjo baye na Corbia baye na Tarsi ndeya ko sala ke na ba frère ya DG Ernest Kabila oza DG RTNC donc aza membre na quatre gouvernement ndeya ko sala ke tu veux faire de passer corps tu es dans mon cinquantenaire pendant absence na biso tant toza na clinique universitaire président Masumu baye na mama ndinga ndenge balobaki basolaki na famille biso tozalaki te mais obiso toyoko yoka na matano so tant tozongi balobi bango mutu bako organiser obsèque ya mame waso et tant que bana na ye tosepelaki te ngana na monde artistique malgré moi na mena na monde artistique toyebi ndenge ni ezalaka tant que mikolo oboza sage tant comme na famille basaki mabete poso muta kufi bakoma peka na famille tant boyoki déjà que un tel baké hôpital pour na kolongola corps bosa nini boluka bo benga bato basa kuna bosa na hôpital position za ndenge nini te biso soko dolonga clinique tozoya cinquantenaire ça va biso na ndako a toza na Kasavubu toza musika te na cinquantenaire bon biso toza na famille tango banda kolongwa clinique boyebisa biso to kutana bino na cinquantenaire et tant que ba artiste bozala présent
bon na ndenge ni bazokotisa nzoto ya moninga na bino na morgue. Sur ce, papa Masumu asalaki yango te. Nakoki kokondane te, peut-être ezalaki mpe na banzela na ye, peut-être ayaki juste ayeba ndenge ni mame waso akufi. Biso tokomi na morgue tozwi kore ya mame waso tokotisi. Toye komona subitement Corbia mosusu eyaki koluka biso mpe wa président Obé Kikedi ye nde moto atindaki Corbia wana ndenge ayokaki ke tozofaire dépasser comme merci Obé Kikedi mais Corbia déjà mwana mais atindaki daka Corbia quand même amanifestaki bonne foi na ye. Tant totie nzoto mama ewaso na morgue ti tozalaki kaka biso moko bana na leki na ye ya mwasi cadette na bango kaka biso moko. Tozalaki na comédien moko te à part Anosanzo lié avec na compte ya plateforme ya Pakosiko. En dehors na ye tozalaki na comédien moko te alukaki alanda ayeba nzoto ya mame waso bona boye. Or président Masumu ntango azalaki awa ayebaki ke toke clinique universitaire tozoya cinquantenaire. Ngai so nazalaki na esika oyo aye etant que mbiaka na monde ya théâtre etant que président NTPC alingaki aya quand même ata na monde ya cinquantenaire amona nzoto ya mame waso nde bazokotisa mais asalaki yango te ayaki te. Donc biso mpe toakize te toape na problème na ye te porte eza polele ayebaki na mame waso meme ava biso kutobotama eloko moko eempêche aya kolela mame waso eza te. Soki aza na baproblème na Chaka Congo la eza baproblème na bango eengage kutu famille même pas. Alors soki kozala lelo ke NTPC ekangela moweli oyo motema leta bakokala nzambe ya nzela na biso nyonso nzeto bamatelaka yango bakitelaka c'est tout. Merci. L'objectif principal ya code de presse oyo bodo bamayepe kosunga biso à part wana naza na question mosusu oyo nazotuna mama ewaso aza motu ya yambo na théâtre ya Congo mais chose grave na point de presse ya makambo donc etali ndenge nini faut baler la maman la salle elle est vide ba comédien baza ya kotanga je ne pense pas que baleki 5 beaucoup meka pour expliquer biso. À part ça aussi j'ai encore eu une question sur tout autour cas juste il y a de fait maman na biso na la NTPC. Qu'est-ce qui se passe exactement sur longo wana na yé nous avons besoin de nuance qui existe entre la NTPC et la Fondation Tokanisa. Merci. Il y a trop de rumeurs qui circulent autour. Il y a disparition, il y a Mamé Wasso de 1. Et l'Obama est en 30%. De 2, et l'Obama est que le gouvernement est en charge au sec, il y a Maman et Wasso va payer 10 000 €. Je crois que par les réseaux sociaux, à mon avis, 10 000 € qui circulent. Et en plus aussi, je crois le corps, selon le programme, le corps est le 26 mars, en termes le 27. Le 27 mars, il y a la journée internationale et mondiale de théâtre. Tandis que de l'autre côté, on a appris que l'ANTPC est l'Association nationale des théâtres populaires au Congo, dirigée par le président fondateur Ndungu Mambimbi Masumu de Brende. Ba organiser pe bazape na festivité oyo ba ko célébrer journée wana na tongo il paraît marche à santé za na soirée des galants tandis que loko la mame waso za icône et pas za moko ya artiste et comédien famille et jugé bon en collaboration na comité d'organisation batia journée wana eza la journée moko ba kanisaka icône ya théâtre. C'est tout ça icône amibali, tout moi tout ça icône féminine, il y a théâtre. Surtout que ça paye moi de la femme. Il y avait plusieurs raisons. Il y a presse biso tokoko souhaité tout vendre à ce qui concerne le rumeur. Il y a tout jugé bon, tant mieux famille et zala face à la presse na comité d'organisation. Mais malheureusement la comité d'organisation on a vu seulement la présence de JP Massamba. Mais je crois à mon humble avis tout le monde a été informé. Mais tout le monde JP Massamba, car cela ne tienne à représenter Bango. À ce qui concerne les artistes et comédiens, on a remarqué aussi la présence de Maman Nabiso Aziza. Donc, on estime qu'elle est en train de représenter les artistes et comédiens en général. C'est un peu ça, voilà, on a répondre.
La première question où Tali a posé l'objet à la conférence de presse. Je crois dans une association, soit une fondation. Donc, quand il y a pour ceux qui parlent de veuve, d'abord, il fallait un artiste comédien décédé. Deuxième ligne, il y a soutenons promouvoir les artistes. Donc, ils ont la présidente Massoum, ils ont annoncé Sanjo, on est sur la Tokanisa. Tant que vous êtes artiste et comédien, vous êtes artiste, vous allez faire part de Tokanisa. Parce que si tu es malade, Tokanisa vers eux. Ceux qui peuvent dire au coup de maman n'a pas de la rue, les effigies n'a pas sur Tokanisa. D'office, dans les festivités dans le mois de juillet, Tokanisa m'a mis au Wasso. Parce que vous allez gagner la salle 2 ans passés dans l'activité sur Salaka. Donc d'office, all ingati, eux vont envoyer mon président Massoum, ils vont faire partie de Tokanisa. Tokanisa c'est la église. Oh oui, tu bisous sur route dans la quartier Tokanisa. À moins que vous êtes artiste, parce que c'est la fondation. Ce que vous avez, tu vas prendre en charge. Ce que vous avez un problème, tu vas assister. Ce qui peut tiki biso, all ingati, net maman azali ba tiki biso. Mais la quartier carte, il y a Tokanisa wana. Partir l'ominae. Tu retournes dans ta vie, parce que c'est un artiste automatiquement. Dans le Tokanisa, chaque année, tu as une minute de silence en mémoire et icône, biso, et puis tombé dans la même année, on va festivités dans le mois de juillet. Tu es obligé, tu la baoba, la biso, à tirer biso. C'est un peu ça la différence entre biso et la bande. Et puis, je crois, d'abord, je vais un NTPCT parce que, on va faire la mine de la troupe théâtrale sous définition. Mais si vous avez un individu, deux armes, nous s'adhérer, nous en charge. Non, la troupe théâtrale. Pardon? Tout à fait. Donc, biso tout à la troupe à batouté. Ça la troupe qui nous enregistre la NTPC. Mais monto, moko, vous en la troupe, vous avez welcome la fondation Tokanisa. Vous avez la troupe, vous avez la troupe. Nous avons maman Abisso et Kwailo et Wassouat. Donc c'est un peu ça. mbote bato nyonso bakombola ngata Nyanziyana aza journaliste question wana na liboso ezali na famille ya mama na biso ya Wasso totika biso tolingi toyeba est-ce que date oyo ya le 27 oyo biso toyebi ezali date oyo ezali journée internationale ya bacomédien nyonso be bacomédien est-ce que date wana est-ce que eza famille mutu badecidaki kotia date wana parce que selon le rumeur toyokaki ke ezali président ya Tokanisa ye mutu achaki date wana yongo to comme famille eza wana to tuna biso pe presque toza to yeba est-ce que ezali président ya Tokanisa JP Massamba bien ezali famille mutu bazwaki décision wana. Deuxième question ezali nini oyo vraiment organisation pona ya mama na biso to tika biso nini bokoki ko bongisa pona biso presse est-ce que bobongisi attente moko be ba batch ezali ou bien ndenge nini bokoki ko yamba biso presse question na ngana mars plutôt ce que ezali famille to président JP na koyebisa yo mutu nyonso surtout na domaine oyo ye azalaka na lelo ka liboso na famille na ye po bayeba Wasso Catherine lelo po boyeba ye bosalisa point de presse bato nyonso balobela ye liboso abotamaki na famille moko songolo pakala donc mutu oyo azali collègue na ye ya libanda to nani songolo pakala akoki nanu koya kozwa décision te pardon na mutu oyo aza na famille na ye tangu mama akufaki oui tozalaki elongola bandeko lokola commission d'organisation tobongisaki makambo kasi na date wana ezali famille nde tokufaki yango bon nakanisi na motema sous question koya ndenge nini bino boyebaki ke le 27 ezalaka date ya international ya théâtre donc ezaka ka président JP nalingi nayebisa yo eza président JP te parce que mama Wasso aza na mwana artiste monene oyo eza na kombo ya de la paix ye aza na mopandi na droite nanga donc ayebi que le 27 mars ezalaka journée internationale ya théâtre lokola ayebi mama na ye akufi azali mwasi ya liboso ye nde atrasaki na bandaki koloba est-ce que mutu soki akonye eloko na ye soki abuki eza mabe
je ne pense pas que le banagé ça m'a fait mamé ou soit qu'on a qui mbouma grâce à qu'on a y a bilanga na yende ba groupe ezali belé ça les belé a bénéficier na yango te ba groupe les lo baso qui de la poto baso bi ba voiture baso ba mapangu nini grâce na ye ya kufi pauvre et bongo soka bénéficier na jour wana akunda baba artiste ne to ba sangana ba lo ba bravo mabe ça donc outi la président JPT azali na famille ya artiste et outi na famille na ye merci Tania je crois quand va faire cette organisation tu as vu que presse et Rosala ma famille sur la famille na biso to s'arranger pour la batch je crois un jour avant Steve un jour avant je crois ils attendent peut-être dimanche dans la réunion générale de l'artiste on va commencer à passer sur la badge pour la presse comme tout dans l'accès pour les gens dans la badge je vous en prie pour les gâteaux il y a verbe parce que vous avez identifié tout le bakangi mutu va confondre na kuluna va confondre na muiba iba téléphone donc moi hors de vous la bandeko va zater pour informer moi badge vous dimanche oyo avant comme ça corps mardi vous avez déjà awa business na artiste le 24 vous avez un artiste awa to couper sa badge si vous avez un badge papa donc accès zaté mieux vous vendre la tribune et tu vas sur vendre mais pour accès et accessibilité pour filmer tu vas peut-être battre la caméraman koto ou peut-être que vous allez en direct tu vas voir les pour ça la caméra va non vous avez un badge vous avez reconnu tu vas répéter la télévision tu vas négocier la canyon pour nous là na pi pour vous ça des autres là alors pour akoma munene biso de comme c'est munene na minute maman za na malili et azam tamna na kei mais poto commissaire munene biso to tikale en vue ça les filmer dans la munene et vraiment pour la munene lingai na yo tout ça l'organisation wana qui est bon c'est que maman va non bravo maman ndenge mon nana lobby bravo maman le bravo elle est prête à la mobiliser tant aux la mort mutu dans la badge na ye ti to ba place sur nos leka ba place des artistes ti be côté ndoto place ko paiement ti lobby na ngoma non organisation autres dans la pour ça dans ba badge et vous allez même jour to pesa de polo le même jour to pesa de badge pour moi ordre fait ça là au 100 badge vous allez accéder fait mon anjil ba tanjil va comme ça to banaja pour préparer l'activité tant maman ku fito futa na salle déjà na anjil ba kinkedi ba yebi ba mayata ba to nyonso ba yebi tant maman ku fito to vandi le lendemain après 3 jours des familles naïe et décidé ba misanzo to ya maman et puis mal le 26 ba le 27 tout une question tout habité pas une maman à Yambo et pas pour et donc na mois de la femme et puis tout le là avec honneur ma casse tout le là la journée là bas na bo moto na ngai na bien ki benzangi nzangi na bango to canceller journée wana to décaler yango to chama mukolo mususu pour la nini to honorer mémoire ya maman ouais ils a to kanisa et engagé à to kanisa ba ko ya wa bango ba tout anjili ba tsaki ba yimela mité muta kufa dali maman botiyo ce maman botiyo akufi bon ba kunda même jour on le c'est comme même c'est ça libala na tout nega benzanza na présenté si c'est comme ça le roi na président na bino to décaler date to kunda maman ata samedi wana on va fêter ça parce que fête ça va fêter continuer ndenge mo pas année passée président Masumu a salarango un certain samedi ils avaient le même jour à nous sommes le même jour à mercredi les gens sur débattre parce que président bon ça on a des soirées donc pendant la journée on a eu des soirées de soirée on a c'est-à-dire était au kundi ma mesili parce que vanda ben de consolation après la pour 21 22 to kinde to sala wa mais au biso to kanisa qui pour la maman to kanisa pour la zone on a pouvoir monter pour le date à de la bombe pour fêter les trigatés mais pour monter on a dit non aza maman na subir les moines et la fondation to kanisa to les la forme to annulé to ça na mo ité fête qui m'a la monter na ko fêter l'année l'année prochaine na ko fêter sur c'est yango la fondation bagi à ko sa activité mo côté ti ba ko ta maman na sama belé ba activité nyo so to annulé mo ti mo ba ko ta première dame maman waso na se ya mabele ta belé boye bombi e kaka na mort nangina yebisa yo oyo ko ça la conférence de presse merdi ezali ya maman Annie Francis Kate oyo na point de presse ya maman Ewaso Catherine na utaki kotanga article 1 ya arrêté
oyo esika nini commission esalami chargé ya baorganisation ya baobstacle ya mama ewaso oyebi bien na mboka na biso touti koleka bamakambo ebelebele tosalaki baélection eutaki kosalama esika nini gouvernement ya RDC yango moko na bakondi bafinançaki élection sans aide ya pays songolo pakala après wana bamakambo ebelebele pe lelo toyokaki papa na biso ndaye akufaki nani organisaki yango ezalaki kaka gouvernement après ye ezalaki Yerodia nani organisaki ezalaki gouvernement pe papa na biso uti kokende lobia wa pe asona kizenga nyonso te ezalaki kaka gouvernement eloko yango eza te oyo akufi lundi mardi bobimisi oyo akufi mercredi nini ntango gouvernement asali eloko oyo arrêté oyo atomboli mama ewaso lokola tolobaka nzambe abenisi yo yambo ya basi banso yambo ya baartiste gouvernement congolais ebenisi et reconnaître etomboli mama ewaso Catherine yambo ya baartiste nyonso congolais olinga te gouvernement congolais atomboli mama ewaso ndenge nzambe atombolaki mama Maria mboka na ye etomboli lokola mboka ne etomboli ye asa mutu ya mboka asa mutu ya peuple soki ngai bino bokoya te ero bosaba misale bele mais boye mpona ewaso siko lokola eza ewaso famille tosali nini tosongi nsima gouvernement aza kobongisa alobi mutu na ngai il faut kundama esika malamu mutu na ngai il faut ezala bo yango komona chargé ya baévénement aza kolala te calcule ekomi ye kaka soki mathématique soki chimie na yebi cours yango te papa ekozala ndenge nini presque omondi alobi soki makaro eza te on dirait ekoyiba téléphone ozomona donc ezala ordre makambo eleka kitoko yango gouvernement eloko nyonso tu bakondi batiaka liboko esaka nini ebongaka lokola aza mutu ya mboka aza mutu ya leta totiki to oyo gouvernement lobi mpona mama ewaso durée ezali boye yango azali na morgue azali bien embaume azali esika aza kopema malamu baza kokengela ye ntango nyonso tu toza kokende kuna kotala ye entre temps eza kobongisama malamu mpo ntango mokolo wana ekokoka akende na dune ya kombo na ye na bahonneur na ye donc yango wana omoni koniokwama te advandi ebele na morgue te eza mpona kozanga bamoye mpo famille na ye lokola Annie Francisca aza na famille monene soki ezalaki Annie Francisca mbele lelo oyo aza déjà na nécropole selon famille kasi lokola aza mutu ya leta yango leta akangi abombi mutu na ye malamu sikoyo tokoloba nini na leta ocomprendre de réponse ezalaki ya lisusu balobi il est créé une commission chargée d'organiser les deuils de maman Ewaso Catherine artiste et comédienne soki balobi d'organiser donc il na bougie na drap na chaussettes d'organiser l'État. Ça va? Merci. Gouvernement peut bisa rambon. Maïndo akufaka gouvernement mais quand ça te tient ba cotisation salama. Nous sommes des Africains. Ils ont façon que maman au revoir. Parce que ceux qui te paient sa cotisation ba 5 000, ba 5 $. Ils ont que Yaoundé et ko sala que to que nécropole mais ça va signe d'amour. Peut-être place gouvernement est mal sous bosaïté donc il a enseigné peut-être na ciment pour senga même mai peut-être na simelo au moins gozanga il y a de ça attaque ba bantu ils ont geste symbolique tout ça là parce que là mutu moto ba trenga yena okundi mama iwasa zati mais ba mbongo to pesa kanza la geste tant que tout ça ba bantu to cotiser pour peut-être tout ça ba ben de consolation pour dépenses et makuna fou maman qui n'est nécropole maman ba mbomé ba bese belé dans ciment au moins qui dépense dans salaire mais bandeko batikali sima famille dans la sima bloko ezwa ki boyebité bon bis de tirer peut-être travailler dans sima ata mai ba jeunesse ba yaki maman organiser bon moi mai mo ben de construction il m'a parlé peut-être ba cotisation bande ba peut-être mai ou bien badge c'est pas gouvernement doit ça la badge les organisations et raison on a la contribution de l'Europe ça va créer les bon on est ba badge donc c'est un peu ça moi ordre entre nous c'est un peu dans le sens aussi je connais des la cotisation ça l'a raté ça gouvernement tient le bon côté c'est ça donc la cotisation est automatique moi la marée elle est là pour faire qui gouvernement a mis ça qui mais tu check la cotisation ils ont habitude na biso ba bantu à 5 000 na ngai oyo na contribuer na maman mais waso pour lobby pe ko zoyo
Tant que vous avez ça, c'est bon, lobby tant que vous avez un problème. Est-ce que vous avez un hôtel, mais là, c'est un peu ça. Je suis posé ma casité, baby, que vous parlez en bas. Et il y a un président qui a soumis sur merci de voter. Première question, c'est là qu'il y a chaque est-ce que tu as ici quand il y a Mikanda famille ya maman Yoaso ezali na ba domaine nyonso tu batu ya mayele modèle ko domaine nyonso tu basali nde esali pe tango bazo sala mikanda wana oyo ekokota par exemple na pesi na ministère dendo na sena yango ezali na droit ya 4 signatures. Signature il y a chaque accord comme étant président il y a artiste à danger a signé à commis Congo naye président il y a Pakosiko où ils ont représenté na Los Angeles a signé président il y a Tokanisa Jupe Massamba a signé pe na famille eza signature na ngai générose quoi a signé omoni ba lettre nyonso tu boza bato mayele na bisala na bino tango bakenda kokotisa lettre bokende groupe te bino bozali na besoin kaka ya accusé de réception soki ayelaki biso to signaki sans lettre nga na pointe yango na agenda na signaki sans lettre il faut namona ba accusé de réception oyo ndeko shaka ayenango kotakotisaki oyo ndeko losanzula ayenango kotakotisaki pe rapport nazoyoka epai ya chef ya événement esika nini atambolaki tozo comprendre parce que étant famille ya motu il faut to comprendre okotaki wapi obetaki virgule wapi et jusque là tokoyeba biso nyonso tu bozali boyebi yango okoki kokotisa mokanda na dossier ya ebembe ata osengaki 10 francs ekobima te soki famille ya mowei ezali te tomekaki kotambola na ye badémarche misusu mpona kosala suivi ya balettre oyo esekotaki contenu ya bakise de réception tozwaki mama songisongi landa parce que ezali na yo tokotaki tosalaki basuivi na yango alors tozalaki bloqué côté moko bloqué na ndenge ya mabe te balobi non omoni obstacle ya mama Ewaso ezali déjà gouvernement asi azwi yango donc tozali lisusu na besoin te ministère boye agir na ndenge na ye oboye na ndenge na ye te parce que mbongo ya ba obstacle nyonso tu oyo ezali na devis plutôt ya ebemba mama Ewaso eza kosenga boye mpona likambo boye ekobima wapi na trésor public. Or, ba lettre wana etikali kaka lokola ba lettre d'information commission ese salami na ministère ya culture esika nini ministre ye moko asali nini akomeli gouvernement pe asengi mosolo na ministère ya finance kolobake moko ya bana na ngai akufi na yango nazali na monta mpona organiser eloko wana madame nazali na besoin ya monta boye donc likambo na biso eza lisute ya balettre 1000 o chaka akotisaki pourquoi parce que basi balakisaki biso ke arrêté oyo ebimi ekase balettre nyonso bolanda yango lisusu te tokomi kaka kotalela nani moko opose question moko ya songi ya pourcentage yango bokangamaki ebandeli ti suka 30%. Ministère nyonso wana ezoloba nini baministère tout esika bayata ekotaki bazaka na même réponse soko oke na ministère nyonso esika mikanda ekotaka lobi nini alobi biso toza na se ya ministère ya culture et art toza déjà informé lokola ministère ya culture et art déjà zwi makambo nyonso seke mamo esololekela kuna me baministère yebino basangisi bango nyonso loboko po bapesa makasi na motu moko asatelemaki liboso po baobsèque nyonso eleka dans le calme c'est ça question moko ezali question ya chaque kongo alekaka alobaka ke ngai nasalaka mosala ofele te tolobi bongo omoni télévision etombolaka motu télévision mpe ekitisaka motu famille ya mama Ewaso eyebi télévision malamu ndenge wana
alors ntango moto azoleka na télévision il faut otourner lolemo na yo tokanisi na église naye kosambe naye koluka lipamboli na nga naye koluka vie nouvelle na nga ndenge nini nabongisa vie na ngai vis-à-vis na ngai na nzambe kasi okomona église esili babi bandeko batikali bayesi mokolo liboso batikali otikeli wana omona bino nyonso mwa secret église kutu bazopesa secret mpo oye kutu ye moko ntango so otie mabonza te mais basombeli yo secret moto oke kotala suka nango ozwa mbongo ya tike yango ebongo moto oyo accompagne oyo na mosala ata na suka na yango ata mwa papier mouchoir opesa ye te ebongo question oyo ndeko Martin atunaki alobi ezala te bo ba 5000 na biso boyebisa biso euro nyonso tupesa pourcentage te ya bino bobombi bolobika ya chaque bino nyonso boza bato ba pourcentage c'est ça bato ba pourcentage et famille ekwayolo toza kotambola lokola bandeko nyonso oyo totie beaucoup plus mutu nyonso to aza kotravaille mpo na biso obstacle ya mame waso titre nango ezali bravo mame waso soki mpe boza na mosala oyo grâce ya mame waso nde esali bokangama na bastar mingi mpo bino mpe esala mpe bino bagrand garçon na bagrande fille tozo comprendre donc tozosala bravo mame waso ntango tozoya nanu totika nanu 5000 na nga namonaki oyo wana nzoto minene atie akati suki awa na olanda ye président JP na okanga ye kati toya te mpo tokozwa mbongo oyebi ekomi ebele bino boza bato ya vérité nga mpe bato ya vérité nafunda bino epa bato ekomi ebele na bino ba oyo boso pusane pa na biso na moma ya pasi bamoni bino na télévision bosunga ndeko kaka nsima nango ntango kati oyebi pourcentage na nga non c'est pas eza malamu te na ndenge ya famille toyebi eke ndeko Martin ntango mosusu ata nazangaki mingi eboso napesi yo zeste omemi faire partie pe au progrès carrière na yo pe fungole mokolo moko na participaki pe na ba obstacle ya mama Waso eza ndenge moko na ndeko chaka na ozala clair ndeko chaka alobaki te soka alobaki na bemission mosusu alobaki te boye kasi lokola biso tozali bato ba reconnaissant et ça obligatoire te loko liboso merci na président JP na président boye mokolo suka soki tokomona na mwa likaso tokaboli muke soki tomona na ticket ya 207 yo boya 207 olingi avion billet avion donc pour ba servir bino famille bo sala ba obsèque ya mama biso tokotisaki ba dossier na gouvernement na ministère de la culture et art oyo nzimi pour accompagner biso na obsèque ya mama Waso pe na budget na biso oyo tokotisaki yesi ko ministère ya culture et art lokola zo na maboko ako étudier pe budget wana tango ako étudier budget wana moni que non et peut-être bino bokotsaki belé koleka to bokotsaki na se koleka ako débloquer montant par rapport ya au trésor public ako proposer soit oye ako proposer trésor public dans le ministère de la finance tant ministère de la finance et kondima montant oya ko débloquer laisse c'est cela maman ministre pas pour informer la famille tala bino bokotsaki demande na bino zaki boye budget zaki boye mais trésor public ngana senga ki boye après sibiso boye wana ne siko monter ko yeba na ko eza débloquer mais jusqu'à présent montant moi eza débloquer te na ministère culture pour na obsèque ya mama Waso comédien tout et ça va ndenge nini et puis révélation na ba groupe théâtral nyonso eza ndeni parce que ba soupçon ebimi bazo suspecté ba interview to ba émission tout président JP azo sala na saki on va suspecter on dirait mbongo toute organisation et va dans la sac ya président parce que ça qui wana ils ont ça qui a esthétique ils ont des mbongo organisation ils ont la question nanga eza boye lelo tozomona famille bazo remercier gouvernement na ndenge ya soutenir bango na pendant moment oyo mama Waso akufi mais mama Waso ye moko ntango azalaki envie tobanda olanda ye na bémission alobaki na ntango molai oyo aservi mboka na biso gouvernement etikali kosunga ye te alobaki ke akopréféré kutu soki akufi gouvernement ata et soutenir ye te parce que ba soutenir ye kutu te même pas visite ntango azalaki na bomoi bana na ye bakokunda ye même bana ya bamusicien oyo ya mboka na biso na baartiste bakokunda ye mais lelo komona famille ozo féliciter gouvernement ça dit à quoi bo répondre à biso na réponse
bon likambo lobi ezalaki ya solo emonani mpenza bozali bajournaliste oyo bolandelaka ti bokundoli biso bakolo mama makambo alobaki batestament na ye bolandelaka. Oui, effectivement nazotala caméra na miso ezalaki na maloba mpe monoko ya mama ewaso mpo soki towangani yango babandi bozali na yango abombaki te abandaki koloba soki nakufi bakunda ngai te batia eloko te basala boye te. Eloko esalaki bongo ezalaki nini? Mécontentement ndenge amonaki mosala oyo ye asalaki ezali na discours ya mama tokomi mpenza na suka bapermettre te étape ya suka nazongisi maloba oyo mama bandaki koloba nazwi maloba oyo mama alobaki baregret na ye ezalaki nini mpona nini nalingi natia regret wana oyo mama nanga bandaki koloba ntango mosusu yango nde ememaki base cause ezalaki cause ya maladi na ye mpo ntango abandaki koloba likambo nyonso to azokanisa yango azolela ezopesa susi nde ntango navandi nazosala discours wana naye kokanisa mama kofi lelo balobi mama kofi leloko nameki kotuna docteur ezwaki ye quand mpo toye kaka une semaine ekoma mama kufa ndenge nini alobi na nga ekotaki ye kala na bandi sikoyo kotala mama bandaki koloba ndenge nini n'est-ce pas na bamakambo boya monaki n'est-ce pas boya monaki yango mpe koyi kozala cause oyo créele mama na nga maladi lelo nde natiaki yango pourquoi natiaki yango mpo bakonzi to bato nyonso to bakoyoka bandeko oyo batikali basala bango lolenge oyo basalaki mama ewaso te bareconnaître mutu na juste valeur na ye na oyo ye asali bible lobi na motoki balobaka nini na kote eglise moto akolia na motoki donc mama ewaso ale na motoki na ye te nde akufi yango natia yango nabosani te esika koleleza esengo mpe yaka natie mpe babon souvenir na ye oyo asepelaki oyo amonaki esengo ya mosala oyo atindaki bana na ye mpe bakoko na ye bakota basala art natiaki yango mpona koloba alobaki yango ya solo kasi esalaki ye kanda biso lokola bana tokoki koloba te gouvernement boya pe te lokola bana totelemi biso nyonso tu kobanda mama oyo totikali na ye grande sœur oyo toza na ye bandeko baza na Kinshasa oyo baza na poto bisika nyonso baza biso nyonso totelemi liloba moko tolobi gouvernement olingo linga te okunda mama na biso azalaki mosali na lui lokola lieki na bomo ete asepe na mata na suka tolandi baloba ya mama te totelemi comme eza na dévolé mais la kolandisama baréponse yango nyonso ezogravité tout autour ya conscience ntango olobi ke eloko nini biso baartiste toprévoir mpona contribution à part bassociation wana mais ntango nanu yo na ozala atako to moto akufi na quartier oza membre ya famille te babino aziz akufi aza mwana ya balabala boye quartier boye akufi tikala ata azala nga mopaya nayebaki etikala tia cotisation wana ezali conscience na moto etindi yo mpo oyebaki moto wana alors mame waso aza artiste oza na association oza nango te etant que oza artiste olandi lokolo na ye mais eza nango clair yo mokata basengo te conscience lobi ke no tokotizaka oyo kozala nango moke otuna esengeli apesa epa nani moto mpe esengeli azwa yango akomimonisa pesa ngai wana nde conscience ya moto esali mais ndenge obike likambo ya mwa koswana boyeboye mpo ezala te mais nalobi likambo nyonso mpo tosala yango eza na conscience oyo babengaka mayele ya kati nde etindaka likambo eza mabe to oyo eza malamu mutu nyonso oyo aresonaka aza na conscience ntango oye matanga tu es un homme conscient bien une femme consciente atolobanaka nona mutu te soki opesi mbote te tant mieux soki okopesa eloko na yo te mais yo fomo oye matanga ya mutu mune okoka mame waso na ye mpona buda aziza na ye mpona provoke toswana ozomona te kobimi nyama oza artiste te ntango oza moto oza na conscience kende na ke esika kosala bobulu te me na ke esika na honore mama na biso koko na biso oyo azalaki ikone mais vanda esika moko lela moto esili osili nzela koponi makolo ozongi na ndako soki oza kokosa koswana
bozala na badiversité na bino oyo bokosala bafete ou bien banini ezalaka baréunion bosa mais esika matanga eza esika oyo motu nyonso asengaka conscience na ye ezala interpellé eza esika koswala te tozala mikolo toomei na art neti ngai na bani théâtre depuis 98 21 ans c'est trop naya kaka nalobisaka biela pete naya kochrétien na matanga mame waso c'est que 21 ans yanga art eza ya fulu ya bozoba donc muna moto atia conscience na en place tokomonaki babozoba na tokokanga yango après de ya mama toke koexploite yango parce que esika na eza esika esengeli ya bozoba te wana titi donc wana za entre eza bakristo bahumour wana awa te nakokompete na ndetali badésordre toza mpe bamajeur toyebi yango ezala me yango toyebi na ndeko ta bapesi badge tokotia bafensil barricade de jérusalem et puis la police eza mabe mingi ndeko oyo osala mosala la police asimbi yo c'est répétable po bato éviter biso badérapage et puis na podium eza motu nyonso bamata te oza comprendre bapesaki baliste nde bakopreste oyo toza na baliste tobengamona preste et puis soki moment ekomi peut-être mercredi tant officiel à l'état bakoya pe baofficier bakoya po badécorer maman jamais bokoya na seke bon filme moto badécorer impossible so eza en direct je crois boyebi déontologie na bino biso tolinga baobstacle pe ezalaka bozalaka toujours na nsima ya caméra centrale tout le monde baozopete na mosika soki basilisi bakonzi bakei bayaka kofilme seke bamona oyo eza liboso donc je crois boyebi misala bako banote bozonga c'est trop ridicule donc tomi mpe sa corps ezobima mardi le 26 donc nous serons dans la cinquantenaire direction l'église maman d'ensemble je crois à la Kassavou donc quand tu vas dans le RTNC 5 minutes à RTNC tu le RTNC tu quand Christ roi l'église tu le vois quand Christ roi tu es awa la place maman Norovanda tu le qui corps comme d'habitude et puis tu es la place des artistes ou entre ça peut-être 1 heure du temps on a la cérémonie au Salama Kolongwa place des artistes directement tu es dans une place tu exposé corps dans stade de martyr donc au Salama pour la moto les 26 et journée enterrement activité et belé aux alawana ceux qui ne savent pas peut-être son ngolu ceux qui vont décorer maman pour ça la processus je crois que vous voyez bango na protocole pour ça la temps vous voyez dimanche tu peux peut-être la mise au point marmignon sur évoluer ka boye tu peux suivre nos calendriers tu peux suivre nos programmes exacts n'ayez ni passation encore ça parce que faut travailler puis na protocole la ministre de la culture et art donc ba banzila bo ko ta bo nzela bo ta puis na point de shit peste ko na mais c'est bien la nécropole si je sais de je crois bien de consolation tu as au salango na bifala wa 61 là pour que na maman biso nous se retrouver awa et peste maman en Nerovanda peut-être moi la mer moi océan moi le mukego monana olobi voilà olobi sport ba na nyangwe muke famille et ko bongisa et ko kabona ba ebaye o to vanda pendant 1 mois na simawana mutu nyonso fazonga na banda kune matanga ezati soko ye ku kanzate bolala ti lobi ti nini no to ça déjà presque 1 mois aussi bisa kana yo ozongi pa na bino que Dieu vous bénisse. Je crois que s'il faudrait na fignoler ka moi muke par rapport au président lobby tant ba lever. Ça est fini, mesdames et messieurs. Binomo Bomoni, Ndenge, famille et lobby, Batouba lobby. Donc, conférence de presse et l'équipe bien entre nous, les journalistes, nous les chroniqueurs, avec la famille des Mama Ewaso. Merci à notre site, merci à Tracy Melenga Pro, merci aussi à Nicolas Mokonzi derrière la caméra et pourquoi pas Glody Diasuka. Et je salue tout le monde, Balinga Mathieu Bonché. À la prochaine. Toujours avec l'obsèque des Mama Ewaso, mais rendez-vous à le 26 na Morgue. Et que ça là bien donc merci aussi à Gisèle Hassani à Londres donc bah merci Nayo, merci à Yves Dissoirek Motema Jordan Moussine na Suède, merci à toi et pourquoi pas Dilom Ampouya Bandego Nyonso Balinga Bisso Karine Sita la patronne à Bruxelles. À la prochaine, rendez-vous les 26 mort cinquantenaire.